Et puis ces dernières temps, tu as remarqué que professeur Chikudi a commis d'abord un foutu, il y a fort. A commis qu'on invente ma histoire, il y a le coup kolega liboso ya caméra pour na ete ba filma kaye lo ba kabanini po ete bilili oneleka wana nyoso kanisi ete akosala intimidation et pas ya kabila po ete amoni ete soki avandi bongo mwa ete complicité na ye ba komi ye na journaliste bazali ko benga soki boni yende sikona boni nde ba komi bato oyo komona avant émission balobi ete ye na boni baza ko solola okomona zo ebisa boni alobi ete bon place boye tu na ngai boye place boye tu na ngai boye balobi pe boni wana na professeur Chikudi baza na complicité ya kosakana te po ete ye boni aza koluka na ye kaka mosolo po ete boni wana soki boteli malamu ezala kote ya biso bato ya kabila boni aza na kati okomona soki okei pe neti na mopanzi kote ya bakombata bomoni ye mpe aza kosala neti kodiembela kuna okomona soki otali ete kote oyo bato bazali koloba baza banetre boni mpe azali mais ye journaliste yango boni position na ye mpenza ezali nini po ete balobi ete makambo azali kosala azali kojoue badouble g somo ye na professeur Chikudia ye nde sikoyo alobeki ete il faut asala tout alancer professeur Chikudia nde yango na omoni mikolo oyo aza komultipliaka baémission ye na professeur Chikudia mais na minute oyo bandeko ndenge tozali koloba ete professeur Chikudia sa kota na ye maikala bayebi déjà ete professeur Chikudi azali na ye atalaku po ete soki asa fungoli munoko ebi ndenge atalaku soki miziki ezali kotoka tokomi na ntango ya boucher boyebi ndenge atalaku abwakaka ndenge ezalaka ete sans pause ndenge professeur Chikudi azali soki monoko ese efungwami abandi koloba deux fois te bandeko yango wana tozali kotuna bapoliticien congolais yango bazali kobeta kolobaka ete bango nde bazali ba opposant boyeboye ata moto moko ya serie aza te bango nyonso tukaka makelele professeur Chikudi makelele bato moye bapema ezali te bilobela mwanza makambo nyonso tukaka ye ayebi ata soko otuni ya makambo etali fize okokaka ntango basalaki fize biso nde butu tokomaki bamikanda banini mpona koyebisa na baaméricain ifo babakisa eloko boye soki ata bolobi likambo oyo te voiture mercedes oyo ya sika ebimaki voiture yango mpe ntango ebimaki biso mpe bato oyo tosalaki mwa crochet moko na allemagne tosalaki tu mpona koyebisa baallemand bobakisa eloko boye professeur Chikudi ayebaka nyonso totikali nanu komona te esika moko oyo batuni professeur Chikudi question aloba ete en tout cas mpona question oyo vraiment motuna oyo ngai nazali na mesure ya korépondre yango te bokoki kotuna na mutu boye non ye nyonso ayebaka kaka ezala makambo ya bandeke ayebi ezala makambo ya bafourmi ayebi ya banzoi ayebi makambo ya basoso ayebi bamakambo nyonso yango tozali kokamwa moto komi tuna yango mayele yango ya ye ekomi mpe liboma te po liboma mosusu mpe ekomisaka bato bilobela ozo liboma ya kolokota matiti te me liboma ya bilobela po ete ye ayebaka kaka nyonso bosala kaka kofinga bato bakonzi oyo baza na kongo kuna oyo baza kosala na kongo mpo na ye baza mayele te ye nde moto aza mayele ye na ide na ye azokanisa lokolo balobaka ete bato bazalaka mitusonge bazalaka mayele mingi ye azokanisa ete ye mpe azali parami bato wana oyo ya mitusonge oyo balobaka ete bazalaka mayele lokola basavant kokamwa bandeko professeur Mobimba ayebi ndenge nini barespectaka baninga te kaka koloba n'importe quoi liboso ya kamera kofinga bakonzi na Congo koloba n'importe quoi kabila oyo ye aza kofinga kabila o président kabila boye mais soki totali bien makambo président kabila asali na Congo ye kuta azali moto ifo ye professeur Chikudi ifo kanga monoko ayoka soni po ete 32 ans oyo biso moko bana mboka tozalaka na mboka tobomi mboka tosali bamakambo ya mabe ndenge na ndenge oyo lelo boza koloba bana mboka me lelo toye kotalisa na bino ete vraiment na mboka ezalaki nde Joseph Kabila po ete azali koyoka badoléance ya bapeple mpe azali kosala tu esika nyonso tu oyo bazali kolakisa ete esika boye na Congo ezali komarche te bazali kosala nyonso mpona kosatisfaire peuple
na tango deuxième république tomonaka yango lelo professeur Chikudia akomi koya kotelemela bato mpona kolakisa ete yenda yebi makambo nyonso ya Congo bapapa Tshisekedi oyo mpe bazali bato moko basalaka politike bayebi mingi na makambo ya Congo me balobaka bilobela monza te neti professeur Chikudia oyo professeur Chikudia bilobela bandeko bilobela na makambo ya lokutana ya solo nyonso kosangisa ozala otuni bakestion ya politike nyonso ayebi otuna ye makambo etali bandeke ayebi ezala bangando na kati ya mai ayebi oyo kokamwa ezala totuni ye bamakambo papa Chikudia siko ndenge nini eske baocéana bacrevete kuna na se ya mai ndenge nini yo monaka réaction na bango soki baza na se ya mai bandeko ayebi mais soko tuni ye papa Chikudia est-ce que o plongeaka mpe na se ya mai bani ote nanu na plonge te me ndenge nini oyebi bamakambo ya bacrevete basalaka kuna na se ya mai yango la tozali koyebisa binoko bandeko Kongo na biso oyo ko soki tozali kaka tolandaka bato ya bilobela mboka na biso na ekobonga te yango na systeme oyo Joseph Kabila ye na yango mosala liboso nsima maloba wana nde tozali kolinga yango tomoni ete bongo ezali malamu parce que bamakelele o professeur Chikudia akomi kosala koyokanaka ye na journaliste oyo boni po ete batunaka ye soki azwi mwa baelema ya boni ndenge nini lelo tokosala émission lekisanga mpo naza na makambo ya koloba bodi mpe okomona ale ye aza na mwa babesoin ya mbongo na ye abakopesa ye mwa ntango mosusu 50 livres 100 livres ale alekisi professeur Chikudia moto mobimba makambo nyonso ayebi nanu tomona te professeur Chikudia ezala takuta ta Mobutu azalaka dictature ezalaki okomona ta mosusu journaliste akoyembisa ye question moko boye oka Mobutu alobi bon question nana aza na mesure ya korépondre yo te mais tuna na premier ministre na ngai ou bien Pinga Kasenda ou bien Kenge Wadondo mais oya professeur Chikudia alingaka te kotikela moninga maloba te aloba te ote likambo na yebi te botuna ta mutu boye rien nyonso to ayebi kaka nyonso ayebi ezala te soki kaka bozali kometa lisolo professeur Chikudia ndenge nini sikoyo bamakambo ngo kuna na Congo ndenge nini te bapeti oyo bino boza kolobaka na yango te makambo eza koleka na Congo boye ndenge ezali wana Congo boye abanda kopesa bateori na ye banda kala bandeko balobi banda kala banda kuta azalaka nano na suki ya mwindu na mutu malembe suki ya pembe ekomi kobima malembe tala lelo suki nyonso na ye na mutu esili etikali kaka mwa mandefo ya pembe mandefo yango mpe eza kobima na manevre bandeko yango na tozali kokamwa bandeko soki na Congo tozali kolandela bapoliticien ndenge boye oyo ndenge balobaka bilobela mwanza bapoliticien boye yango nde mboka na biso ezali kokufa maloba ebele misala emonanaka te maloba na maloba mutu mobimba yebaka kaka nyonso o ntango Mobutu abeli ntango mpe balobi ete Mobutu akokufa ngai na oya yebaki o ntango Mobutu akomaki ete akomi sikoyo ke akomaki na mwa baproblème na nini ya yebaki makambo nyonso tu ya Mobutu ya yebaki kaka o bato autenika bango nde mutu basalaki badémarche bakomi bamikanda mpo ete bakende kokotisa mpo ete badialogue wana esalama na bato ya autenika me toluki mutu ya professeur Chikudia na bato ya autenika tomoni te oyebiko te tatoyo aza na bilobela soki bolandi professeur Chikudia soki aza kofungola monoko aza koloba bolobi bandeko Congo eza kochange dans 2 jours ou bien kala te baza kozwa Congo mais soko olandi na nyonso tu bilobela mwanza eloko ezali te kaka maloba na baloba mpe soko azali koloba bolandaka baimage na ye soko aza koloba baso ezali kopumbwela meme journaliste na nzoto akipa te kopupola ezali mawa mingi ezali mawa papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba vraiment pona likambo oyo etali professeur Chikudia ezali ekominde kokamwisa pe community ya koloka po ete oya ye ezali nde bilobela ya depuis bomwana ndenge bazali koloba po ete ye soka fungoli monoko
ya lobaka atala simate pe soka zali koloba alingaka kaka ba pesa ye raison ye nyonso tu kaka yebi makambo nyonso tu ayebi ezala makambo ya santé ya Mobutu ayebaki ezala tango Mobutu akomi na mwa ba problème ya respiration ayebaki ezala tango mwana ya Mobutu yo nani ni walinga kufa ye ayebaki donc ba makambo nyonso ayebaka kaka yango na tozali kotuna ata kutu balobi ete yende mutu ayebaki ba makambo nyonso ya mboka est-ce que ba misusu makambo misusu professeur Chikudi azali kolobeza ba mfutu te ezala ta général o ba uti kolobo soki bakangaki awa kaka ye mutu ayebaki ayebi place azali baza kotuna na journaliste bon yebisa biso oza na contact na ye azali wapi ote ngai moko kaka na yebi soki kaka mokolo konginda ndebo professeur Chiku dimine tika koyokisa baluba soni po ete bamakambo komi kosala en tout cas komi kolekisa donc ye professeur Chikudia pona ye ezala ba papa botende ezala batu nyonso tu wana bango nyonso tu wana yamonaka aleki bango nyonso na mayele mais toye kotelisa de professeur Chikudia pe moko azali na kaka muto yo azali ko tata bana pona koluka esika nini akobimisa mutu tala moko boye akendeki koluka lupemba epai ya ba combattant bandeko ake koluka lupemba epai ya ba combattant ti ba combattant bazui ba récupérer quelques jours après ba ye ko bengana ye après amoni ete non ndenge ba ko bengana ye ko sala soni ya l'équipe pour aloba ete à partir lelo na zasuna ba combattant te bomoni professeur Chikudia azana ye kaka mitelengano parce que muto yo asala penza ba makambo ndenge alobaka na nga na sala boye pona nini mbo na sala boye mais au sala bo eloko nini o sali même kutu parti politique na ye bandeko parti politique ango pe kaka ya manœuvre kaka ya madiembila kaka ya manœuvre parti politique mobimba ata osoko tuni ba congolais belé na poto komba parti politique na ye ba yebi ango te donc ba parti politique moka ya madiembila ba bi parti politique ango ezaka sona na 14 personnes wana parti politique nini yango wana siko koma kosala ni soka zui moi 100 livres la bengi boni yaka nazali moi loba pesi boni ale bakepe ba filmer ye wana et puis soka za koloba bandeko ba bolingo ata kutu machine enika ka fufu ezalaka na pause na banzi ba makambo tozali koloba ngo pamba te toza ko senga na batu oyo basi ba remarquer que professeur o Chikudia en tout cas ezali mawa bandeko ezali mawa totikali nanu komona teke interview ya professeur Chikudia journaliste atuni mutuna boy aloba te bon mutuna botuninga en tout cas bobo nyonso tu ya yebikaka ezala otuni ba makambo ya ba porteur na beach ngobila ya yebi ezala otuni ba masolo ya ndenge nini bato ba dédouanera ba commissionnaire ou ba salaka kuna na port ya Matadi ndenge ni basalaka ya yebi ezala totuni basi ya ndumba oyo na Kinshasa sika babanda ko telema kota oshwe babanda osala ya yebi donc ya yebi kaka nyonso yongana siko to komi ko tuna est-ce que ezali folité soko ezali folité c'est que professeur Chikudia azali ne peta ka moto lokuta on ndenge ba benga ka ite kuluna en cravate bande ko ba bolingo makambo tozo lokolo ba to bozwa yango lisekite bozwa ba image ya professeur Chikudia bo banda ko décortiquer yango boko mona ete ba biloko tozo ko yebisa bino ezali ndenge wana donc pona ya mona ga ete na Congo wana yinde mtazali numéro 1 ya batu nyonso aliki ba nyonso na maele wana nyonso tu ezali kaka erreur ya bato ba bimisaka proverbe ya koloba ete batu ya mitu songe bango nde mtu bazalaka mayele mingi koleka ya batu ya mitu rendre na mitu ya papala yangana lokola ya omona ete lokola zali na parmi ya côté ya batu ya mitu songe donc ya zomona ete yinda zali sko likolo ya bakongole nyonso na mayele wana na banzi ete ezalaki pona professeur Chikudia na ebite mama Rosalie soko zali na maloba ya koloba po ete tokota na sujet ya ba politicien mosusu